monde, ce qui nous suit partout dans le monde, c'est Congo Suisse TV, Yangonde Masolo. C'est toujours moi, votre star, Iguette Ntumba, la mignon du Seigneur, avec votre émission Savoir Plus. Le lot Congo Suisse est quitté précisément na commune ya Kimbanzeke, sur route Mokali, Bipai Wapi Orphelinat, ça marche et Zouami, Oyo Maman Nabiso Chantal Akambaka, Orphelin, Peba Orphelin, Nakatia, Orphelinat Oyo. Nde Congo Suisse et ko rendre visite Toyeba, Maizo Salamanakati, Ndenge ba vivaka, vie sociale na bango, pe aibisa biso, ba problème, ba ka ekomela bango, nenga recevoir ka bana, ndenge nini, ne ba ka mususu ekomela bango na butu na moi Toyeba, yango Toye, to solo na bango elongo na micro ya Congo Suisse. En tout cas, vraiment merci na maître John, maman Micheline et maman sociale, tala lolenge musali salama vraiment kitoko, a tozali na commune ya Kimbanzeke, na bandi bozo mona lolenge musali salama. Tokota na kati to so na yemoko maman Chantal, aibisa biso, ba problème pe ba kanini oya recevoir ka na kati ya orphelinat ça marche. En tout cas, tokota tolanda. Awa tokoti na kati ya orphelinat ça marche. Ndenge na ebisaki bino Congo Suisse ezawa na pona kolandela makambo so sama na mboka Congo na biso to Kinshasa. Tozawa na te pona ba misizo pona bato nyonso. Na bandi bozo mwa toza na kati ya orphelinat ça marche. Tokuta mama na biso Chantal. Mbote mama. Mama towe kota la bino. En tout cas, merci tokota na kati, to sola masola kati. Merci. Na bandi waneza ye mokonde azali mama yaza visionnaire ya likambo oyo orphelinat ça marche na bandi toza na kati bozo mona ndenge fondation ezali ONG yango yende mama oyo azali comme coordonnatrice na kati ya orphelinat ça marche tokota na kati maître John oyoka ndenge nini masolezo le kakitoko. Soyez bénis ma terre maman. Merci beaucoup mes enfants, vraiment. Bienvenue sur Congo Suisse TV. Tobo ibinote bozali bana na biso nzamba lola batela bino mama na biso Chantal asimba vraiment nzete. Papa John omono lolenge nini na kati ya orphelinat ça marche bayambi biso pendana na boboto na zaki même maloba. Ndenge bayambi biso eleki kutu bato bayaka kotika même saki ya fufuna, saki ya loso. Mais akai na bango epesi biso vraiment mayele mbala simato ya maboko pamba te. Maître John omoni musali no ko sala na kati ya orphelinat ça marche pe omoni ndenge bana bavanda bakiti. En tout cas toko bana musala biso malamu pote nzamba lola sala nini apambola biso. Bonjour maman Chantal. Bonjour maman Nangai Get. Ok maman lelo Congo Suisse kotala yo tonto yeba état de santé na yo pe makamuni ozo leka na kati ya ONG oyo to orphelinat ça marche. Bon santé za malamu na ngolo nzambe bana pe baza malamu na ngolo nzambe malgré ba fièvre kota ki on a rougeole mais nzamba sali grâce bayoki bien ngamoko pe na yoki bien toza malamu. Ok mama tonto yeba likanisi ya kosala orphelinat oyo ezalaki likanisi ya nani ya yo to okopaki pa mutu. Bon ezalaki likanisi na ngamoko nzambe nde mutu apesaki vision. Boso na bana na ba prison ko kabola biloko ponga na zalai koteka zaki dépositaire ba ai kabola biloko na ba prison na kosunga ba orphelin bazana bandaku nde nzamba lobi mama il faut zo ndaku otia ba orphelin en permanent obokola bango nde musala nzamba pesa kinga yango na kopia ke pa mutu te. Ça fait combien de temps au bandi musala oyo ya ko vandisa bana oyo ba orphelin na ba orpheline? Bon, depuis 2008, c'est 11e année na nga yango nazo sa musala oyo.
Obandaki on kaka na komi na Kimbanzeke to utaki na komi mususu. Abandaki yango na Petro Congo, nazalaki na Petro Congo. Kuna to bandaki kofutela ndako ya 8 chambre na bana. Lupa mpe mobimba. Tango ba escroquer nga mbongo na bandaki koteka ai kaka na secrétaire na nga Ophelina, akima na mbongo nyonso. Garantie kosila possibilité za lisusu te, mais lokola ezalika musala nzamba apesaki moya kotika ngo ezate. Tozwaki na ndako moko kuna na Kintiona ezalaki na 3 chambres, lupango polele, tovanda ka na bana na moni passe na bana o. Tina bikuku nga na lala na bana oyo. Na lala bango na ndako ya manzanza, na ndako ya manzanza, ndako ya basoso. Papa na mama bana bakola libanda te ya kotia bango na bimisata basoso. Nzamba yeko pesa biso esika oyo ya ofutela pe kaka ndo moni lelo toza na avenue Bantimba numéro 42. Awa sikoyo boza ya kofutela to kaka partenaire moko apesi bino esika obovanda to bozo bovandi alantanda po moni bakomi da libanda Samar seke komi ya bino to bozo futela. Te tozo futela mama, tozo futela nde lupango mobimba. Tozo nzamba sunga po bano bazo esika. Kofutela passe na bana lelo bozawa, lobi bozawa donc passe. Soki po futi te, ba eresa o comprendre te ke bano bazabitike, mama te kakate asala kateka ndenge batu basunga muke wana ozokangisa pona ndako. Eza passe makasi mama igeti. So eza vision nzambe to okoka to otika. Minga esalinga vraiment pasi komona bana ebele boya mike pe tonto e baba nango batangaka to batangaka te. Bana o batangaka na debuya kaka nde yo yebo soko tikelinga quelque chose na ke kufuta. Mais année o naza na 38 enfants fo batanga. Donc eza passe na minute tozana na uniforme te, tozana na bakai, tozana pasi makasi. Donc mutu azotala biso. Pe papa oya komona papa aza moboti. Ngana oloba papa John oto pesi bonjour. Papa John tala bana oyo. Soutenir bango na classe. Papa John nzambo ya mona fumi na sena maya kotika yote. Mama Micheline bo soutenir bana o batanga. Tozana na tana uniforme te bientôt classe l'été. Na Kimbanzeka otoluki nini classe à l'état ezate. École à l'état ezate. De fois bakota kana privé zana ngona sima. Nazuna makokite na komisi bango te uniforme ezate. Menazana elikia. Koleka na émission na ebike bano bakotanga. Nazana kundima. Mwana oto moni ya bebe kitoko bwe na maboko. Oezalaki moto aboti ozui mama na yaki na zemi awa tole to mona ka jeune fille ko bwaka biso kubwaka mwana liboso ya porte ebike a eza orphelinat mama na biso Chantal Rosa nini akozwa. To mama na yaki na zemi awa yo zui ya aboti tonde po bebe kitoko vuma mama. Bebe autaki wapi? Bebe o histoire na ele lisaka bato. Tango nazalaki na avenue Kintiona ba voisin nga ba yebi. Wana komini. Kaka na Kimbanzeka moi liboso kuna na deuxième station. Bebe oyo ba bwaka ye na strasse. Glody Samuel to pesa kombo. Na cordon na ye, na kokwa mama baya ba bwakela nga na porte. Kosi sa prière to silisi tozo bima boye to kuti chasse bebe oyo. Mbala moko nazwi chasse to bondeli. Na bengi major awenza ye asala enquête na mbala moko social toke na ye na nini na masera Kingasani azaki prématuré ya 3 jours mutu ao ba photo na ye ezali nde na koti na ye na couveuse to bimi 10 jours na vai na ndaku na zipaka ye ka bilamba na ndenge lelo akomi boye akokisi 6 mois mwana bebe azolela toki parce que maman na ya zali te soki maman na azalaki wana ba pesi moi libele mwana na sali ni assez calmé mais tala condition bébé kitoko oyo vraiment azo vivre ne pas ya maman na biso Chantal maman sociale pour maman ça likambo boye fois la maman ka moboti maman aza vraiment sociale aza na souci ya bana bazala malamu yo yo mesala ko finga bana yo mesala ko benga bana bandoki tanto mwana za na endoki te tala esika bazo se retrouver lelo yo lelo bengani mwana po yo lelo zwi libala ya malamu maman na ye akei yo ngbanzambi olobi ke ngai ne mwasi tika na kosa mobile na ke mwana na za ndoki mais tala mosala maman na biso Chantal azo sala na kati ya komina Kimbanzeke awa
pona ko soutenir bana oyo na éducation na morale pe spirituellement bino ba eboso tala vraiment émission savoir plus ba vie nanga boza na Suisse ba CVDs Mama Valencia bo fungula motema ya ko soutenir bino ba ebo mesala ka boboka lumba kombola ba musicien to boité eza malamu vie nanga Jojo Ngonda Imeni ebi koza na Dubai mais émission ezo msota motema sima ya ko soutenir orphelinat au ça marche ce c'est pas mama na biso tongo sikoyo bébé oyo ozwaki emukie wana abanaki komela nini po lelo a se retrouver na santé kitoko pe na pembe boy mafuta ni abanaki komela pe miliki nini aban amela poto mona yango bandima ya solo mama na biso ma ya Chantal alokotaki amela ka France le tango azaki na prématuré bakomelaki ne France le tango bapoe mati balongoli ne France le to comme c'est France le ya pamba azako komela ya 1 mois lelo akoksi 2 mois avomela esko a coxi 6 mois quoi zomela numéro 2 pour numéro 6 mois 6 mois so azana 1 mois akomela numéro 1 ti 6 mois so coxi 6 mois banomela numéro 2 ti une année en tout cas maman mosala ozosalisa mosala moko ya pasi esenge kozala kaka motema monene vraiment tozo continue toujours tomoni baza ba bébé mibale ba bébé baza lokola misa ya simba tomoni baza ba bébé misato yepe sukane ezalaka ndenge moko na bébé na biso oyo pe kana ye batikaki ye na hôpital nde babenga nga na kende kozwa ye aza na 1 mois mais noko filmer bébé total ye malamu siko aza na mois aza na âge nini 1 mois aza na 1 mois bébé nani bébé Joyce topesi Joyce yo zwaki ye wapi na hôpital batiki ye basunduli ye na hôpital ya ona kenda kozwa ye babengaki yo to bengaki ngai babengi nani la police na biso azeka ekei kotala mwana basundoli nde la police abi mama azali po na obokola ye social na biso ekiti esali constat nde social epesinga mwana na bokola ye ok mama ebo nazomona na nsima na nga bayaya mikolo ba oyo mpo ozo bango na age ya bana mike to kaka ozwi bango na kimokolo nga nazwa mikolo te bao nazwi na ba age ya 7 ans kotuna bango ba 4 ans nga mo na bokoli bango na nde bakomi boye nga mo mama na bango nga mo tata na bango tata na bango liboso eza Yesu nga nde nalandi nsima difficulté nini okutanaka nango ntango ozobokola bana boye tadame na bango moni te pe mutu na mutu aza na éducation ayebisika auta mosusu mpe azwi yango awa siko difficulté nini okutanaka nango mpo bamisu bazalaka oyo azalaka kanda oyo koto akabaka te oyo koto aliaka boye siko atake yo mama ogéraka yango nde difficulté wana kote ya baéducation na bango kwa na bandi ozocomprendre mpo oza mama éducation kotia mwana kuna mpo na micro ya mutu na mutu kanisa mutu na mutu auti na famille na ye aza na éducation na ye so tana kutisaka bango boye nateyaka bango ka bolingo nalakisaka bango ka bolingo oyo aza yaya oyo aza leki yaya banga leki mpe tosa yaya ata badiskusio ezali mpo baza bana mike diskusio ezalaka ntango basali oyoka kaka bango na bango soki alobai na moninga mabe asenge bolimbisi difficulté eza makasi me fo kolakisa bango amour bolingo wana nde epesaka bango mposa kokola esika moko bazolia esika moko bazolala esika moko nde bakendaka liboso eza ndenge wana mama bovandaka boye mokolo mosusu te bomoni ke bovandi kaka boye para moko ayo na ye kozwa mwana na nga azalaka mwana na nga nani ekomela yo pe te un jour bon na onga na obokola na mona nanu te mais commune na social baya kotikaka bana neti bano babungi soki mwana bungi aye na centre avant so parent na ye amonani aye na social na parent na ye tokotuna mwana soki ayebi ye alazwi ye tokangi ye bafoto totie na kati ya dossier na biso me na mona te mpo nde toza na bana boye so akoksi deja 3 mois 6 mois akomi mwana leta so ntango akomi mwana leta soki oyo réclame biso totino na tribunal pour enfant oke kuna oke kutana na bango soki mwana yo moko yebi ndenge osila na bango ekomi sikoyo jugement okendaka kosamba mpo récupérer mwana me ngana nakutani nango te mpo naza na bango baza baorphelin mpi babandone bazobwaka bango neti naza na bana mibale awa ya nani bauti kobwaka bango kala mingi te okomona bango au revoir maman Micheline, au revoir maman Iguette, au revoir pasteur Ezekiel. Allez, go. Au revoir maman John, au revoir maman Micheline, au revoir maman Iguette, au revoir pasteur Ezekiel.
En tout cas, vraiment, tous sur na kata plateau na biso. Bosi comme on a ba image, le linge to uti na kata orphelinat ça marche na commune ya Kimbanteke précisément na Monkali na route Monkali. Bipa yop maman na biso Chantal akambaka bana wana kati ya orphelinat. Et ça vraiment grâce au nzamba tia kata maman Chantal. Pour baza ebelete na âge wana azokamba plus de 38 personnes ba orphelin pe ba orpheline pe bazo futela azo lesa bango aolambela bango sala bango nyonso. Na ajuana ba mama mingi bakokokango te aza pe na famille mais alinga tika ndimia tika famille na ye aya ko sala musala ya ko éduquer ba orphelin ba orpheline et puis bino baye bozo ko tika ka bana liboso porte orphelinat ça marche même na orphelinat ça marche te même ba orphelinat mususu et ça vraiment malamu te donc yo kumbi zemi na yo mobali wana te ozemi merci porter charge na layet au boti mwana tika mwana kola ke oke noko zwa mwana oke de boka pa ka le kale zaki oh boy mwa pa basango lelo basango bazala sute et comme moi mutasani orphelinat privé yo ke bwakele mwana après le bilo oh ko déclarer ke mwana nanga l'état pas comme mayele tango ba mama ba moni ke ba bwakele bango mwana bongo mama Chantal yona mbango kima la l'état akekuna basali mwana enregistrement directement comme mwana na ye bino ba bosa makambo na pesi bino vraiment ba conseil ba ndeko na ngai basi ba mama oboso bota bibota bota boso na batonga ba mama bozo kima ba charge bozo na ne fils ke batonga même na poto ezali ona lo ba mama nanga Michel ayeb mamta solo ba en tout cas ça biso vraiment pasi na ba orphelinat obo komisango ba ligablo na bino ba orphelinat ba komisi yango lokola ONG la bango privé lokola ba argent de poche na bango ba business na bango ba koma na habitude ko defaka bana libanda po basala chiffre donc ba visiteur ba roya ba mona ke bana baza 40 bien 50 OK za la bongo te mususu online ala muki abina sala mwa bord na orphelinat pona benga na benda ba partenaire na soka mbongo na bana kolia ke eza vraiment malamu te donc yo ndeko sali kambwana bana na baso ya pembeni kolela lela na yo est-ce que ça malamu ozolesa bango malamu te condition de vivre ça malamu te biska bazola la olesa bango na se soki babeli bakufi au moins que yo comme to omemi ngambo na mutu na yo alors soko koki na ko sala orphelinat te tikela baye basala kama kama na basala même na munoko mboka so baloba tika basali kwanga basala bakwanga oyo bateka kaliyebo baye bateka mayebo yo mesana libodo sala mabodo oyo ezala ke mabodo ça veut dire bitabe oyo pola to tuti kala ba mama langa bayebi to kalinga mafuta mbila do libodo botika ko sala ba orphelinat forcé botika ko sala ba orphelinat privé ko komisi bana ba ba business na bino eza vraiment malamu te même nzamba lola a condamné bino na bani bolandi mama langa Chantal azaki pena bref a lobby na micro ya Congo Suisse tout ça vraiment édifier ma casse na bino ba bolandi boza vraiment ebele liboso liboso ya betando la bino ike bozo landa ndenge ni musale salami na kati ya orphelinat ça marche ba baza na besoin ya kosunga mama Chantal ye azali na avenue Bantimba numéro 42 na commune ya Kimbanteke na route Mokali okozwa Pascal taxi ya Pascal okiti na re Pascal ozui moto na rythme Mokali okiti na avenue Bantimba numéro 42 okomona libanda bakomi orphelinat ça marche au côté na kati romona mama na biso Chantal azawana numéro na biso pesa affiché wana soko sepeli ko soutenir orphelinat ça marche obengi numéro na maître John ndako tinda yo pa na biso to pa na ngai gete ntumba la mignon du Seigneur ndeto ko mema yo bisika orphelinat ezali en tout cas vraiment merci na baibolandi émission savoir plus ndebi ke bozaki vraiment ebele pamba tenga memela mnoko kama solo na boy na nga tricage na kati ya émission to memela makambo eza réel. Nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Partage à la source. Je remercie premièrement Jésus-Christ de Nazareth. Oya permetta ki ngana bino to kuta na kati émission Savoir plus à travers papa langa John et molonga na maman Micheline. Et ce qui était derrière la caméra, notre pasteur Ezekiel Moutanjiri Molongalia, ma sœur Emmanuel Nabumbu. Et pourquoi pas na yo madame Lida Bonga Bonga, oyebinere ba orphelin bazolela, o soutenara bango makasi. Et pourquoi pas na yo Coco Madera, veut dire na yo Coco Madera na kata Bruxelles na yara mabe. Il s'agit on met la poisson pour na yo. Pour na yebi ba œuvre au sala. Donc il pas na yo za na au sala ba acte moko même nzambe likolo, ako fiako la ba diverselo bambata. Talara yo pesa kofiolo de carton rouge et bongo yo nani olbana Coco Madera ngamo descendante na yo na kati ya Congo Suisse maître John Azana ib masolo donc Coco Madera babela azala grande combattante na kati ya Bruxelles ingata ya yo ngwana madame nanga Coco Madera na pesi susu ba nazo remercier du susu équipe technique mobimba na yo Eric Monstre veut dire monstre l'homme en culotte la fouine et pourquoi pas na yo Christian Goyi balobi
mutu oyo aboyane koraze suki ti Jésus-Christ de Nazareth ya kozonga fait dit Christian Ngoy manzaka ya mwindo. Pourquoi pas na yo Billy homme sage. Ya yo angwana ingeta ba salutation ya trop mon grand frère propre Fiston Weston le grand japonais molonga ni akecha. En tout cas pour moi vous avez vraiment ebele et kiri mwangisa tout ba gros bisous. Soki Jésus-Christ de Nazareth azongité tokokuta na lisusu à la prochaine occasion. Merci et ciao.